linalelaka mikolo nyonso komona bandeko na nga bakongole bazali awa bongo babosana bandeko na bango na Kinshasa mpona kaka kopesa baraison oyo nasi natindelaki ye napesa ye mbongo ya commerce oyo bomona ntango bobandaka kokola ekoma bareference na bino mpona bosalisa bato te ezali bongo na émission na biso ya lelo nakoloba bongo bosolo ekosikola bandeko na ngai boyebi bongo nakendaki mission na République démocratique du Congo oyo ezali mboka na ngai lelo nakoloba bosolo ekosikola bato bayeba pasi nini bandeko na biso oyo batikali na mboka République démocratique du Congo bazali komona ekoloba makaka na émission lelo nakoloba bosolo ekosikola bato tango mosusu okomona ndeko na yo abengi na nzela singa abi ndeko na ngai nakoki kozwa ata $10 te nakozwa ata $5 te yo boye ozalaka na mboka poto boye okenda no paradis olobi te alekisi bandeko lolo nakoyebisa bino bosolo ekosikola biso mission oyo botindaki nga na République démocratique du Congo mpona badiaspora ya koloba kaka bosolo esikola biso lelo nde tokoyeba pasi ya bandeko na biso oyo totika na Congo oyo bandeko na bango bazalaka na mboka ya poto paske na mboka poto ebebisaka bato mayele abosani place bauta me lelo nakoloba bosolo nde ekosikola biso lelo nakoloba bosolo concernant bandeko na biso oyo mingi totika na Congo boyeba pasi oyo botikaka bango na Congo lelo ekomi x3 x4 et bandeko wana vraiment bandeko na biso oyo totika na Congo bazali vraiment komona pasi surtout biso bato oyo toya na poto okomona ndeko na yo propre abengi yo alobi ndeko nazali bongo na posa $10 lobi te bango balekisi bandeko na koba bosolo ekosikola biso eloko esengeli toyeba congolais oyo azali na ndeko na ye na mboka poto ezali bongo chance na bango kozala na ndeko na mboka poto nayebi na poto tolobaka kaka pasi ezali bandeko wi pasi ezali paske moto moko te akolia na esengo na ye bibilia ekomi moto nyonso akolia na motoki na ye vomi motoki ya awa ke ya Congo bandeko nakoloba bosolo ekosikola biso okomona ndeko na yo to pe cousin na yo nalingi koencourager bango te me nazali kaka koloba bosolo bandeko pasi ezali na Congo lelo okoki kotindela ndeko na yo mbongo ya commerce olobi teka biteku to débriller na ballon to débriller na baji parce que bato na Congo bato balingi commerce ya juice mingi to pe débriller na tombola to pe teka kambisa kokauka bandeko ezali facile te na Congo nakoloba mbongo wana botindaka ya ba commerce ezali pasi mutu à maintenir commerce na pendant une année parce que kolia ezali wana kolia na Congo ezali facile te kolata ezali wana minerva la bane ezali wana okomona après 6 mois to 5 mois bengio lisusu ndeko sunganga lisusu na 100 soko ozali na ngoma te na koyebisa bandeko na ngai ya Congo oyo bavandi bongo na mboka poto bosunga bango parce que Congo moto oyo azali na ndeko na ye na mboka poto ezali chance ata okolela mekanisa place bowuti pasi oyo bino bomonaka wana lelo ezali facile te biso toyebi na ntango ya kala bamama babokolaka bongo bana na mbongo ya mapa mbongo ya nguba mbongo ya makala lelo ekoki lisusu kosalema na mboka Congo parent abokola mwana na mbongo ya nguba mbongo ya lipa to mbongo ya makaso c'est pratiquement impossible na République démocratique du Congo wana nazali koyebisa bino face à face
boyebi nga nalobaka bosolo bosolo nde kaka esikolaka bato. Ntango mosusu okomona bandeko oyo bomesani na bango bazali bongo kosenga yo quelque chose, soko ezali bongo kokanga motema te po te ezali facile te bandeko. Naotaki bongo mission de service na République démocratique du Congo ezalaki mpona nayeba eske bandeko na biso oyo babengaka biso na Congo basakanaka, balingaka kosakana na mbongo na biso, balingaka bango babonga biso totikala babola. Bandeko tango na kei nalobi na bandeko na biso oyo bazwa chance, bandeko na bango bazala na poto, nalobi il faut, c'est pas une obligation, mais namoni il faut na tiango neti obligation sunga bandeko no na République démocratique du Congo ekosala bien. Nayebi kozala na mboka poto ezali facile te, et puis mbonga facile na mokili ezalaka te, mais awa quand même okoki kozala na opportunité ya kotindela ndeko na yo ata $10 ata $20, akoki kodébrouiller nango pendant 6 mois, mais yebaka na suka mbongo wana il faut akweya. Ezali bongo bosolo bosolo esiko na bandeko na biso, parce que bandeko mingi baza na mboka poto batika Congo kala. Tango ndeko noa koloba tindelanga mosolo ya commerce, yo zui yango lokola soko na tindele mosolo ya commerce ezali mbongo ali bende te. Commerce wana oyebaka na 1960, oyebaka na 1970, oyebaka na 1980, oyebaka na 1990, oyebaki na 2000, ezali commerce alelo te ya 2022. Bandeko tolo bana bosolo bosolo esikola bato, nakoloba bongo bosolo kaka bosolo ekosikola bato. Bandeko na ngai oyo bamesana kosunga bandeko na bango na République démocratique du Congo, c'est une bénédiction. Nzamba kopambola bino na lolenge wana. Naye koloba te pona tosala bagoigoi na mboka Congo, mais naye koloba par rapport ya moment bazali kopase. Boyebi ba information boye batu bapesaka yango te, mais nga naloba kaka bosolo bosolo nde esikola biso. Bandeko soko zali na ndeko no na République démocratique du Congo, soko moni asengi oto pe akosi, mais soko moni foko kabela e kabela e. Soko zali na ndeko no na République démocratique du Congo, soko asengi mbongo mombongo elakisi te ke mombongo wana ekoasire 5 ans te. Mombongo wana ezali ya 3 mois 4 mois, ne fiske at balola kango aliaka, ne fiske balola kango azwaka mwa mbongo, azwaka mwa mbongo akoliesa bana. Bandeko lelo nayebisi bino bosolo kouta na ngai République démocratique du Congo ezali mboka na ngai oyo nalingaka mingi, e koloba bosolo pona bandeko na biso totika na mboka ya République démocratique du Congo, surtout oyo bazali na bandeko na bango na poto. Bandeko wana boyeba bandeko na bino bazali ko vivre vie ya facile te, bazali bongo ko vivre vie ya difficile. Ezali te olakisa ye ndenge nini obimaka na 5 heures na baneige, ezali te olakisa ye ndenge nini yo osalaka mosala makasi te. Ezali hasard te tango Nzambe apesi yo grâce ya kozala bongo likonzi ya famille. Elakisi te yango nde kabola foyer na bino, elakisi te yango nde esala division na kati ya bandako na bino, mais nalingi kaka koloba kosorganize, kosunga bandeko na yo, kosunga baorphelin, kosunga pe bato misusu ezali ya tina. Bandeko oyo batika bandeko na bango na République démocratique du Congo, na eko benda bino matoi atako pe akosi ondima ezali pe pasi lelo koko loba a alobi aso melobi alobi bondo lengeni na koko zwa mosusu akosi yo, mais ezala bongo mitif te, parce que tangu pasi eleki moto bongo azangaka pe koloba bosolo. Ezali ndenge moko tangu Daniel azalaki na Babylone, mais ye atikalaki sembo, mais lelo nani nde moto akotikala sembo na République démocratique du Congo. Nyonso oyo bokosala na République démocratique du Congo ezali bongo kosakana na libumu. Okotinda bongo batongela yo ndako,
okotinda bongo bazwa bongo commerce amituka bongo okosala bongo oyo tobengaka pe taxi mais nakoyebisa bino rien ne marche parce que okoloba nasombela bango mutuka napesa bango bambongo nazongisa bandeko oyo bavandi na mboka poto nalingi koyebisa bino vie oyo eza na Congo pa bandeko na bino oyo botika ezali bongo PTT ezali bongo PTT parce que bapasi na bino bapasi oyo bomona tango bobandaka kokola ekoma ba référence na bino pona bosalisa bato te ezali bongo te mosala pasi elongolo bongo bolingo te bandeko toyi kampiko tosunga bandeko na biso parce que vie ezali facile te ndenge na utaki koloba ba mama na biso bakolisaki biso bongo na mombongo ya mapa mombongo ya mbika mombongo ya makala mombongo ya nguba lelo ezali ndenge wana te lelo ezali ndenge wana te bandeko nakei na République démocratique bongo du Congo batu oyo bamelaka masanga milangi misato bongo ekomi na valeur ya $5 bandeko oyo bongo balingaka ekobo nakoyebisa bino prudence ekomi na 500 francs bandeko nakoloba kaka bosolo ekosikola bino lipa pistolet oyo tikaka na 100 francs ekomi 250 francs me bakitisi yango bagramme me misusu moyen aloba bongo na nzela ya etando ezali te me bandeko oyo babengami bongo badiaspora baoyo basakanaka na mosolo baoyo bapesaka mosolo na bango bayemba bango to mpe basakana te bandeko mayele na biso esengeli bongo ekende pa bandeko na biso oyo batikala na République démocratique du Congo bosabone na lisolo ya Congo awa nde kaka place na lobaka bosolo nde esikolaka vraiment bato bandeko na biso bokima pe na YouTube nalingaki kobosana bokima na YouTube pe bosabone na kobandela yango bokomona ndire naza kobandela bolobile mususu ye bongo abungi makanisi azali bongo koloba na kobandela makambo me nalingi bongo kosukisa émission na ngai na koloba bandeko na ngai badiaspora soko moni ndeko na yo asengi yo mosolo komibetisa libaku te soko ezali opesi ye soko pe omoni akosi opesa ye parce que pasi ezali na Congo e na koloba lisusu tangu pasi wana ezali moto azali na nzala komeka te apesa yo projet parce que kosimba nango te wana ezali nde likambo nazali koyebisa bino bosolo bandeko na ngai oyo batika bandeko na bango na Congo koya yo na mboka poto ezali grâce kaka pona libota na yo ezali pe grâce pona bato misusu parce que oyebaki okolaki kaka na bandeko na yo te okolaki pe na ba voisin okolaki pe na ba camarade ya etelo donc nalingi ko encourager bato na sens wana soko ozali nango pesa ndeko na ya Congo parce que vie ezali facile te pona lelo na suki wana nakopesa mbote na bandeko na ngai oyo bazali bongo na mboka oyo ya Colombis napesi mbote na Niclette Tungu oyo papa Bobi napesi mbote na Joba Tantu oyo Mika Paswa napesi pe mama Irene oyo Fabrice sima kamera na biso Costela zali wana yende mutasi minzela bilili nakoloba kaka bosolo ekosikola biso bandeko na nga mikolo yinso banda nazongaki mboka oyo Colombis nde place nazali nalelaka mikolo yinso komona bandeko na nga bakongole bazali awa bongo babosana bandeko na bango na Kinshasa pona kaka kopesa ba raison o nasi natindelaki ye napesa ye mbongo ya commerce nasungaka ye na lemba ndeko nakoyebisa yo ezali facile te na kati ya nyonso wana atopesi me boluka bosala eloko ya malamu e bandeko na biso pe baza na Congo tango moto na bino ya poto azali kosunga bino bosala effort bozala lokola mutu oyo
azana mutu na poto te bosala effort bo multiplier ba effort vie facile etikala kozala te mais nazali pe ko motiver bandeko na ngai ya poto bayeba na Congo mutu akobanda commerce na tongo pe akoyi na poko parce que vie eza facile te vie ya Congo eza bongo na ba stress miike bona nanga bongo na lisolo ya Congo na koloba vérité na koloba kaka bosolo ekosikola biso. République démocratique du Congo kuna nde place na ulama bandalungwa nde commune na ngai e bolandanga na lisolo ya Congo ezali bongo na YouTube bokomi lisolo ya Congo bosabone bokepe na Facebook botindi bongo ba demande ami na lisolo ya Congo kuna nde kaka na koloba bosolo nde ekosikola biso bayo solo ya Congo bosabone bo like sur YouTube na